Balobi bana poto bana libanda mboka yo lingaka o se distrait babi chaîne izaka moko na YouTube. Pardon boyokela ngai mawa bolimbisa nga chaîne izaka moko JNZ TV yango wana chaîne makambo balobi ngoye basanga palo nzoka kendeka hakuna JNZ TV baboli ngoye bakema makambo ya mahalo nzoka kendeka hakuna na ZNTV Neo yango wana chaîne o epesi makambo epi ya makambo o biso ba jeune fille mabele tanga biso boye tozo ya kuna nde ozwa basangwa bien makamba kitoko ba théâtre bien ba artiste comédien ba artiste musicien tozaka kuna ba Rolanda ay Rolanda nga mbote mingi na balandamsion sur JNZ News TV na émission na bino tolobela Luanda vraiment bino mo webe émission na bino kitoko émission pesa bino sengo émission pesa bino ba nous a bien lelo to yambeli bino susu mutu moko aza vraiment donc aza pena acteur principal acteur ou ACP Sarabino donc beaucoup monde est kala mingi te avant to le kanaye vraiment na koyebisa susu babone na biso merci na ndenge boza s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso JNZ News TV na émission na bino la Luanda émission kitoko obo sepela nango donc na lingaki na yebisa bino susu ke non oyo no sozana posa ya publicité azana posa basa les publicité azana posa maison na ye oza wapi partout za alizala oza na Europe émission na biso pe Europe ezawana émission na biso pe ya Luanda ezawana benga ozala dessus to ça l'émission kitoko. Donc sans plus tarder na kosepela réalisateur na biso Alex Biso na no biloko o to sai la rabino o to sepela sarabino ndeti ba affiche ndeti ba lona ba polo to sabino ke to sape na monde graphique na 4 awa to sape na monde ya vidéo to sape na monde ba clip o no so za posa sala azana posa clip azana posa vidéo azana posa ya publicité ndeka to cholo bakaka ko hésiter te vraiment yaka benga biso okozala dessus tout ça na primo kaka ya c vraiment to CP sayo merci tout ce qui est réalisateur na biso atia la image au vous comprendre ning auto sala merci. Zenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Ande katolak sibino bino mo bomoni biloko to sala rabino na kata JNZ News donc to zala makamunyo so to sala kawana o SCP Sarabino vraiment to zongi sous na plateau na biso sikoyo poto la sabino invité o to invité la kibino lelo kombo na ye Papa Lonzoka bon dia. Bon dia journaliste. Vraiment merci pour l'invitation na biso ndingo ya invitation na biso to sepeli komona vraiment ba abonné na biso bazolanda yo basenga ki biso pe ke tozana posa to mona pe Lonzoka poti na beta pe lisuru pa na yo na lobaki pe o nini Lonzoka zali yango babaki non to mona pe Lonzoka to yo ka pe aloba vraiment. Est-ce que sepeli ndemo ye na mission na biso? OK, en tout cas vraiment na sepeli ko ya émission tango pesa ki invitation wana tema ba fani nanga po to dépendaka biso toza lokola bana misala ya ba fani. Donc soki fani ayebisi oki ana posa mona yo obligatoire il faut tika musala ozo sala o répondre une invitation o ya ko moni sa po ba fani ba mona. Merci vraiment Papa Lonzoka
au baye bioté au qui se présenter aux anani aux a pour nga na présenter déjà que aux a papa Lonzoka ça que ba tant bazo ka Lonzoka bazo mona déjà que artiste et comédien alors ba ope ba baye bioté ba mono comme on a plateau c'est la première fois ba mona yo au qui se présenter les sous Lonzoka journaliste et papa Lonzoka donc JC Lonzoka ngai oyo oboka ka Lonzoka ngai oyo nazape la kotidami faut boye bango moi ça mukuse makasi balobi basi wa bataille na biso ezaka pozo bango eza rare pour basi ndesko wana biso to mata na talon ouais to kende on a tout le monde que non ça va vraiment tout le monde que ça va papa Lonzoka le loto yambi yo attaque artiste et comédien le vrai nom na yo pena o maman na papa baboté la yo ezalaka Lonzoka bien eza Lonzoka eza combo artistique kombo na ngai oyo babotela ngai Lonzoka eza artiste kombo na ngai artistique kombo babotela ngai eza l'invoma ya di Jean-Claude de kombo na ngai Jean-Claude JC wana kombo babotela ngai mwana JC Jean-Claude bino moboyo ki papa Lonzoka kombo na ye oyo solo ezalaka JC Jean-Claude alors JC Jean-Claude papa Lonzoka bete sur moment de solo mukie kakato ke non mukie tango bandaki makama sango ngo théâtre ndenge ni sentiment wana ezwa ki ndenge ni fande kaka boye pe bonga pe comme ça théâtre bien ezana mutu moko boye ayaki azwa ki ndi comme ça que artiste et comédien non papa Lonzoka abandi théâtre ne apacha Congo ezaka awate na Angola po na mona mingi ebele na ba artiste oya biso Angola mingi azalaki na ye artiste te ou bien azalaki lupan mobo e bar mobo ba artiste bando répéter ando mona ayo na Angola ke aza artiste mais Lonzoka bandi vine artiste pa ya konkulenvo papa e Dimon Muyombe gauche donc na bandi musana nga théâtre wana bandi pe musana théâtre na bandi pe na musa pe na théâtre wana. Est-ce que vous avez une pièce pour ça là pour Muyembe gauche ou bimisa yo bien il y a quelqu'un qui va répétition après pour OK nazana pièce on na salle pas Muyembe gauche la vie africaine ouais ebi la vie africaine était à Kosi la vie africaine tant on garantit à libal et après la vie africaine OK ça va merci babone bino mo bozo kandenge papa Lonzoka zo sola l'autre sola ni mo mingi l'autre sola ba question zebele to sola na papa na biso Lonzoka artiste comédien papa Lonzoka la vie africaine na kata la vie africaine on jouer rôle ni la vie africaine na jouer qui normal jeune garçon donc Shaer Mobali ya Souza OK tango Muyombe gauche mama Kulutu bazaki ba parents ya Masamba Apika na Maboso bazaki ba parents ya Souza et akoko arrivé que ba bengani kati azonga Tanzanie il faut Muyombe gauche abali la e mwasi mususu mwaso bazoya ke zaki Souza OK Souza pe azaki na likamu ne mo boyi ya Shaer bane otambusa bilamba lingaki Souza makasi Souza pa lingaki makasi ezaki wana JC nde Lonzoka nde azaki mobali ya Souza. OK papa Lonzoka merci vraiment pour l'éclaircissement au éclaircir biso bato bandoko yebate boyo kisiko bino moko ndenga éclaircir pe na sukite na kineti et pas il y a vieux mundori donc naza mwana lisusu ya Lizzy Boy au travail pe na tant on a longé pas Muyombe gauche et senga ke na sengi alima kyangando asala nga musala ya transfert pour kolongwa njili ti mbinja zoni zaki musika na sengi ba pesinga transfert batini nga pa mundori. Donc transfert peut-être qui pena pas oui pas alima kyangando OK à la salle directeur alima kyangando comment comme na Lizzy Boy bayamba ki ondingi bayamba kinga bien na kutaki baganse na ngayo ndeti ba ya Irene makwala o lelo bino bobenga bui nga na bien na kombo ya mama kwala wana mama kwala baya o bayamba ngai ba disque d'or ba love kilau ba Emilia Maembe ba Pernati ba vieux piton ba papa ebele bayamba kinga na Lizzy Boy nakuta Bermini Nzongo nakuta donc nakuta ebele ba parfum ba Okinawa ba 7e baga o bandeko nango bayamba kinga comme yaya comme leki comme collègue mosala OK batebele bayamba kiyo to moni ke otangi bato kombo bele batebele bayamba kiyo na Lizzy Boy tango ye
côté qui on a qui facilement parce que vous êtes d'abord moyen gauche pour comme des artistes comédiens comme des jouer pièce monene dans on a Lisboa difficulté ni on a qui on a kuta na ba terme ni on a le quand on ba combo on a ba tenir sur tangi on a combo difficulté ni kuta na la carte non pour nga di difficulté mon côté zalaki pour na bandi ton na komi sikoyo epai ya mundweri na komi ko jouer na tonalité ya bangala na joué tonalité ya bangala polo njoka penda za 50%. Okay. Naza papa musingombe mais mama mungala ya bwende menalinga mingi bangala ya bolimbisa ba Kongo pardon na ebiki bozota la ngai ba Kongo pardon na linga bangala mingi. Babukira lokondo et pa P4 na linga ya batu na biso iso la iso. Ça bien bangala bino yoki ndeko na bino yo mungala bo soutenir yo ki ninga lobita lebe aleka linga bino fort na linga bangala fort oyo ekolo wana ekolo mo ezanga mabe mungala za na ndeti yo na yo za papa nanga exemple mir azali mama leki nanga beta tata mwasi nanga na sombelo pantalon na yepa na sombele pièce mabe mon côté mais mon côté mon konso na sombele oka pantalon na kepa tata mwasi liputa aebia seke kuna papa na ya sombele lupango ali baba bolio mais mungala te. Merci va Kongo vous tenir regarder parce que azolo bagaka oyo yé amonaka alors papa Lonzoka donc oyo bimisaka wana oyo sala kezala nango te ko fokusaka te za na opena ndenge na yo donc bon omoni musala oyo ya théâtre mususu ebele bakte bakenda kotanga na baina azaki ne artiste te mais ake kotanga na ina akolisa musala ou akoma acteur mais musala ya théâtre mingi to bota maona makila nga mutu akende kotika na muyombo gauche ezaki papa kulutu nanga mulimo nepe mana kimia azaki inspecteur na coup d'ordre militaire tellement muyombe gauche azaki na ba problème na coup d'ordre militaire et senga isko papa kutu nanga azaki avocat amoni kaka mwana donc oyo penaka ifoka la théâtre amiminga itiake tika mpa muyombe gauche abi kunkulemvu edimo zwa mwana oyo encadrer mwana ndi na kotaki na muyombe ko pa muyombe gauche na sala ki test te na pesa ki mukanda te donc tango ba mona ika ngai mba mo ba ali ba yambingai ba nakutaki ba ya santa ba Naomi ba ebele ba nada onga nakutaki nada ya mwasi oyo ya makopini te ya mbeborosi te no nakutaki bango ebele bandoi ba chocolat ba suza donc bato ebele onga nakutaki ba kati ba makulutu onga nakutaki na ba glodi de nakutaki bango ebele kuna bayambaki baza tellement ebele oyo kutaki kuna vraiment c'est pas si babone na biso bino mo boyoki ba kombo azo bimisa azo benga pena ba kombo na bango zate ka kenga na saka na groupe intel mo bino bato za bazaka na katite pour to yebi mingi ba kombo bongo kenga na uta na groupe intel na so landeli pe bien ba yebi na bango kuna na kombo te vraiment papa Lonzoka merci na ndenge ozo fongola biso moi mémoire auto yebaki te papa Lonzoka kovanda yo na Congo après oyi Angola tango oyi Angola ebisa biso yaki Angola na kosala théâtre obio yaki na Angola ka bonde nga mobile nyoso ke nakana ke bukaka cop obio yaki Angola na invitation mutu moko boyaki show moko boyo tikala na yo to ye bananu yaka Angola ndenge ni na yaki Angola bon nga na yaki Angola ezaki conseil na ngai mona ya papa kutu na ngai Yvette Mawete conseil na ngai donc yemta bengisa ngai ya bala musolongo na soyo bon alobi bon na bengisa mutu moko azala pembeni nanga ndi senga kikena kindeki na soyo ndi na vai nango na soyo bon na makasi na biso mwa mobali ozoluka esenga yateke ba bengisa exemple ndeti baje lukesa bazala France na oli lukesa ba bisinga bono yaka na France ovandi comme France ka na France te osala makasi il faut luka po keta Belgique oke kovanda o kabwana nani ndo yango esenga kina ina Luanda donc yaki na invitation tango siko kina Luanda oui na Luanda okuti pe bande ko musu na Luanda ba groupe théâtral po kuta pe na Luanda o se retrouva ki ndenge ni na kata Luanda tango ko na Luanda bon na Luanda na tango wana nga na yaki na Luanda na kutaki ba groupe théâtral ezalaki mais ezalaki penda te na marque o ebimi na yebaki groupe ya Prisa Buba o to bande osala ba njonjingi yana po ngata na komi na Luanda mbala mona komo jouer pas Christian Dombas Christian Dombas azan États-Unis akende États-Unis place ngai na eko kutana
na ba monde ya théâtre na koti et pas Christian Ndomba ya la groupe La Grâce tant na eko longwa et pas Christian Ndomba groupe ne kufi na eko ke pa ya Junior Timba na leka pe na groupe Junior Timba Nzambe azotalanga na koko za reconnaissante na joie to za na ba flash ekila donc ba acteur pende belé o lelo ba fungola pe ba groupe ya bango to zaka lokole loko moko to batira kiango ale ye moko pa eko bomelo ko ngomi muntu na muntu ale ake ya panzani to vandi OK ce que tango panzani bo fandi après batu ba mama étoile baye ba Gabriel baye ba ya Mado Muhindo baye ba viedi puis bidi baye joka baye donc ba ki bango nyonso pe baye tango c'est baye après bango ba sali ba groupe na bango tango ba sali groupe na bango ba sali ba groupe na bango ngana kota na groupe ya mutute Nzambe naza sincère naza kina na groupe ya mutute et ko arriver sikoyo ganse nangai o ngana lingaki mingi azali sute molimo nepe mana kimia mwana ma Antoinette oyo lelo jamais to kobosa na ye Miraisa Kutina asala ki pièce na ye ya ba réalité à vie a Luka ki Barte azaki na Barte mais a Luka ko mutu moko a jouer le rôle moko ke esenga aza mwana mobali mais azo jouer mwana mwasi ndeti biso ndeti tuzaboyi ba Mike la Duchesse ba nada comprendre esenga esko il faut a jouer le ke aza pede mais azolinga mwasi OK baluki mutu bazwa ki jeune moko pe azwa ye asenga ki caché tena senga ki caché Miraisa baki ngama mba caché nazana nukuna te po nazana major bisadidi te ba ye ko sonde to ebi jeune moko joua pe kitoko komone JC Lonzoka mokuse ya talo tala papa nako sote bataille na biso ya la kitoko mako to nuna raté bataille na biso kitoko bon ndemi Miraisa benginga abike yaka o edenga na tableau moko ya na kangai mutema te na utai kutu wenzi na utoteka po naza commerçant na teka kakabelo na kikolo naza koleke ya baigecha longa nzala barasha kapembe na kei tokutani na Kimbangu wana na hotel ya Kongwati Sébastien na jouer tant on a joué ko jouer na jouer et pâté d'un premier njonzi ngana bima yango wana et pas ya Miraisa Kutina tant on a joué mbala moko ye nene Gabriel matumba alobi moi mobali ana alandanga na landi na chambre place ya zolata asinga yaya na pièce moko na préparer mais oko jouer ngai qui pédete oko jouer nga tonalité mobo na oyo kayo na oki tonalité mobo ya ba vieux lokuli na oki ba tonalité mobo ya ba vieux bongosi nde ako benga ngai pièce e bandi ayeko tianga mbamo na zui toi nakutaka na bato bayebana koleka ngai et pas mieux gauche na jouer mobali ya Suza yebanaka na yepa mundori na yeko jouer première pièce mwana professeur ya Pernati oyo ba azalaka mundori azalaka mobali ya 7e baga mwana bango Pernati nzoka mundori abimaka na Pernati na mama professeur abela lobi mundori iyo ozwi petit o wapi yango na joaka botangi lingala ale na ya awa na zwimba mobali ya Miraisa tala na sala ba pièce wana mais eloko wana na joaka mobali ya Miraisa Mirei na kokende te ya mulimo nepe manakimia tozo continuer émission ne continuer mais mon bozo ka papa lonzo kazana ba chiffre belé zo mona ke muto asala musala ndeye yo ozate ke o banino kana fela de soki 1 hour alukangi basuki na yo tete so banini na yo komo benga yo naza star pe bazala ka papa lonzo ka ndongo mona ka ba groupe te kobosa na te buso ba top na ngola toko kende toko wana ndongo mona ba groupe na ngola ibisanga vraiment zala sincère oui est-ce que ba groupe mona wana est-ce que baza digne pena aux appels groupe théâtral ba groupe ça pour ba groupe ça ngebele ba groupe ya li ebele na Angola OK tout ça ba te ebele ya makasi pe baza mais ngali na ibsa batuka groupe na Angola zaka moko les étoiles d'Afrique OK
on a groupe na groupe moko kaka les étoiles d'Afrique groupe ya yoyo étoile o atikela biso donc poinza na biso afan madoda mbebo rose groupe ka monga mona na Angola les étoiles d'Afrique teza ba groupe na lobite keza ba groupe teza ba groupe mais pona ngalo njoka na mona groupe ka moko kaya mona les étoiles d'Afrique ben nous sommes 5 groupes au Luanda groupe ba groupe ezebele groupe ya Poinza Buba ezali groupe ya Poinza Matembele ezali groupe ya Mama Via Tika awa ezali groupe de ba groupe ezebele vraiment ezebele OK ba groupe ezebele bactère pe bazebele bactère makasi tala nako sauter omoni ba producteur ba pesa biso chance te en Angola awa na Angola bactère makasi o baza donc a jouer ya 100 kisi il y a 100 qui se pena azana succès donc ada musala na ina njoto mais tellement que ba producteur na invité balobi bino baptiste beaucoup mingi babar beaucoup mingi matolo nkomona suba bavanda kama 4 personnes 5 personnes ah yewana boss wana tekana kikolo boss wana arana makambo to poussa pa na e beaucoup mwana bosali wa bu mo mukebimi est-ce que eza pena din baptiste artiste fa mona na mingi amona na kamona mingi omona okela palango kuti okepa kango kuti ne bembe mo basimbi mikwa komo yemba kosenga ba fête akomo anniversaire na mbongo zongisa est-ce que ça dimi ya kozala to ka non papa donc vraiment pona ngalo njoka artiste azalaka na eloko mutu moko rare akenda wapi na lukake papa oyebi ko nyoko mpozo wange onyukwa mpozwa ngai ti oke kozwanga njoka tozala no aveni moko yo na immeuble na yo ngape na immeuble na ngai donc artiste azalaka nanu bamonaka yo rare bon artiste pe apa musala na biso ya théâtre eya lokola kipasteur eza bapasteur mingi baosalaka baprofesseur lokuta ya koloba namonaki yo nasalaki boye nzambe apamboli yo mpona nini mpo azwa mbongo mpo aza na eloko moko te ya kosala apa kipasteur ndenge mpe artiste comédien artiste soki omipesi kana musala ya théâtre sans koteka sans musala ya maboko donc okoma noka mandia obenga na mutu mo boy kutu azalaki ne exemple asomba ni camion mo bese kufa na omelo ko eba ki asomba camion kufa e pa na yo azaka boss style ko mo benge boss mais pas no parfois ka yo mutu pa artiste olekiye o me boss ya bi mo boyoki papa lonzo kandenga azo pesi la zo lobela vraiment papa lonzoka merci na ndenge ozo fongola pe mémoire na biso ya misusu oyo to yebaki te vraiment tozo kene mbango susu ya question na biso papa lonzoka tomonaki buzo ba top na Luanda au travail qui pièce wana buzo ba top na Angola pardon buzo ba top na Angola au travail qui pièce wana tango yaki okuta pe ba minga musu basalaki ezalaki facile ya koyaka mamoko koti bien pièce wana tango bando komango babiki na Lonzo ko fa jouer place wana bon omoni muto akomaka pièce na ye tanga okoma pièce na ye akomi pièce asala analyse ba acteur o ba o jouer ye moko ba il faut que acteur o jouer pona série wana lelo ebele na Luanda ba komo jouer ya kimobali mondo naloba akomo jouer PD belé mais c'est wana ya ka lonjoka ezali pena lonjoka nga pena ndina kanga ki pena tu ndina koma yezala izaki na ba show ezala ba nini wana so lonjoka bimi lonjoka mais lelo lokola to comme na biso lokola mayiboto botami ebele to komo ba komo landa rôle ya lonjoka mais c'est wana la kinga moko donc ya tete amona ki ke oui o wana kaka ma copine yeka muta o jouer place wana lonjoka on a joué qui taka mo abinga la kuti dame mo sa mukuse rôle nini yo linga pena ko jouer mingi ezala ka kipede ou bien bon au jouer no ka normal mais na tonalité wana ya bangala bon na rôle on a joué ka tonalité bangala na jouer PD nyoso mbale na epata donc so pesinga rôle essayer ki na jouer le mungala na ko jouer le pena mungala c'est pour pesinga rôle na jouer le ki PD na on la ki sayo ke oui musala o ba kambana ngai zambe ao bobanga OK ndela papa to kotikela mo 30 secondes mo quelques secondes na soki tungo koma na pena aussi émission na biso o la tsaba musala o sala vraiment na kosenga pena o telema o kepena o changer na biko yeki na teni o changer o poti pena yaki na teni ndeni webinga na ina teni papa na yiki ko artiste tango ya ka OK to tango la mindoki na biso ya complètement na sepeli na pesimbo to nanu pa bato bazolanda biso ba
Tonyo Sobazana Kati à Londres, Bana Paris, Bana Londres, Bana Suisse, ba diaspora nyo son appelle sur Mbote place Bozali, bino mo bomoni lonzo kayeyo, mwana bino petit na bino bo sepela kito luto ya maine émission yeyo. Na yebi ke boss na biso place aza sepeli déjà parce que à l'égal na makambo vraiment na sepeli lonzo ka bande ko tout bazolanda yo. Vous avez un bateau qui peut sa mambote, qui peut sa mambote, ou comment on a peut sa mambote. Tout na sous bolon zoka. Est-ce que vous avez na guana au salapé groupe na mo vanda pena a na ko beta mo lo na mo ndete lo buto mo lo ninga ba sali ya bango. En tout cas vraiment eza lokola mutaza en Afrique. Pour ça neza kaifa ke Europe. OK. Vous comprenez? Donc mutu nyo so za te esenga kai fo beta groupe nayo osala groupe nayo mais ce qui tant nayo ekoki tellement tant nango ekoki te et c'est nga na zala sima ya mutu to mona pe bato bele c'est un musicien aluka ka sala groupe na pas zinda mais tant parfois kutaza ke pa ya mutu et pas ya mutu kingani pas prinsa kingana zoyemba azape na succès mais tant aluki alongwa asala groupe na pas kitie donc ayo kana lisute donc tant na so ekokito zela ka temps eza mamba voyage eza mamba ko bala eza mamba ko bote eza mamba succès eza mamba ko jouer au temps so ki anjambe koki au force c'était de so temps na ekoki na sala groupe mais le la temps na ngalonjoka na ekokite donc nazana on a sima moto osana siko na minute aux autres travailler na groupe des étoiles nazana les étoiles d'Afrique lonjoka ibisa biso non sala pena sincère étoile qui na Congo atikeli bina fande afande pe azane na Congo groupe c'est ambulande et na minute on azo signé rôle ya ko diriger groupe etambula kitoko groupe etambula kitoko parce que zone di mabaya ke soto na caméra na biso na répétition to kuta pena répétition groupe pour la ninité pour la ninité surtout yoka ki ba muso ba panzani na non wana les ondes et pas nani et pas flash longili mbebo et pas nani babi ba artiste no tanga kombo ba artiste muso ba kina bongo pa ya le roi RTG hein oui vous nazo loba non na ebité le roi RTG na na isusu parce muto le kana TV muto za na ngola ali kana TV bon na yebi bato balika na TV na ngola bazali bazé belé yo tala rete bazé oh ya natala bango natala te pona nini toza ba artiste ndeti papa nanga te natiki merci papa Lonzoka merci mission de continuer mais afin de à Congo est-ce que kozongo maman kendaki tozela maman zo esouti afin de pa Congo na meka ko benga pe madoda na peso mbote place za ndeko na ngai ayisenga ke non mon frère nga za la famille na ngana na roya albega na roya bon est-ce que ozo siri bisoni na groupe ndenge tikali wana le peto yo kate ke non lonzo katikali ka yemoko bango batikala bango akena bango kini kandi bake bongo les étoiles la mode tikala ka de komboka les étoiles groupe tikali mabete mto ayebiso akosi tozana na ba chef pe pona sima fan de pe ba chef msuba za ba okamba biso bien de afanda ke libela te kasi mo sina fande na bana ni bazaka na ngolati afana za de angoleti donc mutu so abeti mo tout na Congo place ape mo mupepe bon akende kini loko moko ya forcer tamba ke kotika njoto ya grand scène na biso mira isa kotina nde sikoyo ekende ke esenga baza ba artiste il faut bavanda kuna basa ape mo ba tournage pe ba kuna en plus pe la racine auto benga ka la racine ya yo babi mwasi oyo azaka soki azwi caméra atika ngona défaut aza kuna donc basana ba pièce ba tourner kuna après ba ya wana biso ba tourner na biso si bazaki na connexion mosa mwindo oya boya cancer ni longi un jour azali awa ababimaki afana biyo zonga mbangu po ya zape chef tene ok zonga mbangu azali groupe bébé eza pena les étoiles eza surtout yé pena la caméra so la bolingo makasi donc kitoko koleka sama kola mabokilo papa Lonzoka sengo yamba na plateau oyo na senti pena ke non ba boné na biso boza pena na sengo komona papa Lonzoka bino moko bolobaki ke non papa Lonzoka yo aleki bo soutenir des groupes
Papa Lonzoka ye azao azosenga la bangala bo soutenir bokira lokondo va pekato obalwaka olia kira nkemba oba kombolo ozolia na likapo yebe siko kosote babo lelo ekoma mwa soki lo sako ni epa na biso lo sako bapesa ka lo sako il faut zongisa ndenge ezali lo sako bangala babo pesa lo sako bokira lokondo va pekato donc bangala soki balingani bakangami ezango lisumu te lelo koma lo sako soki ni nango te bapesa lo sako eota banga nyongo famille aza mama na yote lelo koma lo sako il faut lo balo to ndi tapesa lo sako na mingi za tanti linda tama pesa lo sako na kasi to gavi lo sako bimande pa na yete mutabimisi kombo lo sako ne utana bangala de to bapesa lo sako il faut lo balo sako ozongisa wana kimongo lo sako ezande timbote lo sako bako sime lombe bako samina nyoki bazoro bano ezo lombe me uzandoki tala omuni mukolo so balo bana mo muke pecho musape ba opese yango balo lo sako bako sime lombe bako samina nyoki bazoro bano lombe oye bate njoka ba opese okindoki lo sako eyota banga nyongo famille aza mama na yote tala na kosote na baso to balaka oto chaka na bandako aza mama na yote mama na ko okima yote ata obeli sida akosuka kosala tu ozana mo mbali alacho bilamba mais ndeko na yo pe parfois mona pe yana biso mo boye exemple ngana sana ojaenda yaza na palanka mais po ya ezana mo areta mais mama na yote azana yo il faut tango opesa lo sako il faut limbolaka titre ya lo sako nango lo sako étant vêtu kokora komana tango mbeleza mino yekola kosala bilanga nakasi ba mo nyonso bazo bayebi bangala ba se retrouver vraiment ba yoki malukozo ba lokwa ba kodine njoka ndote boya mino bazana pote kuna boza bangala bozali na binote ba ma invisa burure ba yaro moto Merci Papa Lonzoka émission na biso comme kokene vraiment na suka ya toto kende na koshite na émission na biso Papa Lonzoka na bosenga yo totikela moi quelque temps okende o kota pena na mode wana ba mona lususu ndenge pena ojuaka osela biso mo ba biloko wana batbalera na biki bangala na mincho ba s'abonner siko ba koti pena bazolanda pona ki ba misusu ba bengi ba tala boya kotala le molo na biso pe ki mena biso mokuse ataro tala ni nakate wana boende ngongo. OK Papa Lonzoka na kosenga yo okende o changer et tout le temps o se changer comme ça to zongelo après ya babone na biso bino mo moni ndeto isaki bino to zongisu na plateau na biso Lonzoka yeyo Monica ndenga changer mbara moko donc yaza na ye mobali ya moi comme ramwasi siko comme biso mwasi ozangwe Lonzoka babone bazolanda yo kotisi na plateau o se changer donc alors sola ce qu'on a invité na biso na ba boni na biso pardon o pesa bango mo eloko mo bo na papinda place bazali baseki ngana ina lobaka na be invité na ba abonné balobi bo abonné moi ça mukuse o bo mona ba buzo ba top nangola ye yo la kuti dame moi ça mukuse nga mikolo na olinga na ba fia ba fio aba mikete nengi ba mikolo ba bina ma na muzi o ba bina manji la bila be o ba za bilo mo bo abe on comportement o ba lingwele kitoko enalipe na bango bango pena ba fi pena ba yo bakola o amikete ba komo me ba tuna ba webi kote kuna on mo fi mo bo o su ko mabie te ba me na nganga okomi fi akano lavate biso ngali ngina ba ya mikolo o ba bina ma na muzi ya pena batmuso sokola mo pe memba pena ndanga ngaba sokoli o ngotunela ngawa oyebi angoto ngotunela ngawa kitoko on doit apprendre biso non apprendre yo yebi angote yo ndo za boyebi angote ba fille belé na ba garçon belé ba komo ke ya lava ba bimo ndanga ko mana android dit nalobia toute non question mo boy tango mona ka ba bande kono mususu pe na Rwanda abatiste basala pe ki pede boy yo moto motala ka mona pena ke no bazo meka o besi ba yebi déjà bon toza ba artiste
toza tojwaka basi mais boye bango azalaka moko azalaka moko oyo matete yote mato pa confinement yo sala mukusa na kamanda bayami kola binama na muzi abina manjili ambila bela amuninga na omuntu jeune fille ba mikolo na lekina na oyo ngotangelanga mama nani komoleza kimangai kitoko azoleka mikolo na groupe ya navigateur oleki Mades soki Mades oleki naleki oleki Mades ngana alonjoka utika ka alonjoka Mades aza Mades ngana alonjoka la kuti dami mosa mukuso wa matana talon mondi magai quand même oso na bien oso mona to moni belé oyebi bato ba jouer rôle wa biso oso mona Mades nani o jouer rôle na biso PD nana ngo jouer alata ka talon yebi sanga de l'eau gagne bon que ça talon la kuti mosa mukuse te wa mataka o ba fi balinga ya nge pana nga kamadi o makopi do tambola nayo soko lata ka talon te ko ba irene lusala na ba jendi lukesa na ba oli lukesa o saka mana nga te mataka nde o mato sopinde en sopi boy moi si les abonnés ozo mona déjà awa ma plateau déjà indi na ebikisa ki bino ke biso tozala to masto lobela to solo la Luanda masona bino Luanda yango yo donc émission na bino oyo la sarabino pesa rabino ba information ya bien pesa bino ba news ya kitoko oyo bino bo sepela nango lonzoka yeyo bino mo moni bilo razo bimisa awa mais lonzoka balobi ba rôle na bino ba komi tel mebeli on dit beaucoup moi satiré na ba rôle yango est-ce que okotika na nuka to osa nuka ki papa kaka na ndenge ya kibangala wana kaka ndenge zo bimisa yo ulinga ko ozala kana lini maka nga naza artiste complet na joue papa na joue PPD donc c'est 5 pièces ou 5 ke na jouer PD na jouer PD c'est 5 pièces ou jouer ke jouer linga papa mungala na baboli yango toke esi pe okutana na Mades boy beti pe bino mbaye bosa pe ni pièce moko oui tokutana eza pasteur moko mutu anniversaire église nae tozalaki mais ngana jouaki mungala ya jouaki PD maintenant tokutana te pena ki ya kibomwasi ebembe no mwana oyo ebembe no mwana mukolo ngana okutana na mutu a jouer rôle ya ngalonjoka nazalaka mukolo ngana o jouer eza na ba show nazalaka ngamoko non na mona te ki mpede mobo ye pas jouer te bazala te ne te poani vraiment ba bonne na biso to komo ke na suka émission na biso vraiment do pesi no bambote place vous sali nga précisément na remercier ba tout surtout ba la émission oyo ba sepela na biso ba abonné obo sabona vraiment na chaîne na biso JNZ News TV na émission na bino to lobela Luanda émission kitoko oyo bolingaka mingi na ebike bozolanda bolanda biso chaque jeudi à partir de 17h donc on est là bobo za la pena branché boza la pena connecté beaucoup za la dessus na pesimbote na ba diaspora nyoso bazolanda biso na ba poto batu nyoso balingaka to lobela Luanda émission na biso na pesimo mbote place boza na Brazzaville na ebi précisément boza pe na Brazzaville na pesimo mbote place boza Luanda surtout wana mabele na ngai donc boza pene ebele na pesimo mbote place boza nzoka émission na biso zo ke diana ko sukisa to ebi ke to ko so la prochaine et to ko ben so sous na plateau to so la sous mingi to ko kita pe na répétition place o répétaka to so pe ba image que ça la biso pe bien donc na rosenga yo ceux qui ozana batuma ko remercier tala pena caméra oyo pesa bango bambote bato yo so balingaka yo oyo so ba sepela na musana na zo pesa mbote na ba fan nanga lonzoka donc papa lonzoka yeyo mama lonzoka pe yeyo pe de obo mona na ba pièce belé obo mona na yeyo donc mbote na bato bazana libanda ya mboka bazana Congo bazana Angola baza na poto nyoso ba wala ngai mbote nanga na famille Lukesa Guy Lukesa, Pichu Lukesa, Kovo Lukesa, Oli Lukesa, Jenny Lukesa, Boana France. Mbote na Flash Longele Mbebo Rose. Na Belgique na Charles Leroy. Yaya, kobo sanate. Pardon. Mbebu no kwe bomanga. Ya ko sala zuwa te, so ta na mosi na sala zuwa te ponga na kaka mbebu no kwe za Rose. Mbote yanga ni kesi bayaka lando bayaka bwenke ni bayaka tanya bayaka. Famille bayaka nyoso bana poto. Mbote na ngala ba parisien nyoso. Pardon. Bana njili. Ponga na antiloise na antiloise place
oyo makamba poto ebanda pona biso anjili to la kaboy bwana poto bwana ndiko na poto bwana ndiko na poto bwana bana njili nyoso bana mikili bana poto bana France Belgique wapi place boza bolanda jise lonjoka mukuse atalo o babenga kaela kuti dami yeyo na linga abino mingi mama beli tanginga ndina ubiki na linga abino mingi tangina tala nata sweta tangi toza na émission na sepe na koma no bengi ngai te na sepe na koma no bengi ngai te papa ni na obengela ngai papa ni na ngo tala to manka ba okansi okomi na komi na olingo kasi so zemi to tetongi maote na otulunga makasi na otulunga oui na otulunga zemi kasi avenir songa bavandi tout eza bana bashunga olo bana ngai esa tiaki tero gravidage so na ole kaka bo cha misapi elo bina mama misamu na sali bango nini zemi na ngamona liko bota te po angole komi na onenge komi abenda ki benda simba ke batika na ko bota te na ngoi zemi na ngeko makamo na ole kaka bo cha misapi ba cha na misapi anina tiro gravidage. Merci beaucoup on a beau santé la pesimbote na ingénieur Mayola ngana benga ke mingi Mayola Michael Mayola donc au sommet chef na biso na peso mbote peso zai mutaosa autamsa be mission kitoko mutaosa la ke biso to mona na mission ba vraiment Michael Mayola na peso ba mbote peso za mon chef vraiment lundi malamu pona bande ko nyonso e boya nga bana oya nga baleki nga bayaya o mama tikela biso otangeli ngango te nga ko kende boete les étoiles d'Afrique groupe nga etika na Luanda ba mama bo bana bino bo zaka ngula place bozali omwe ba mama bana mayo bana fan mandoda mbebo rose les étoiles d'Afrique moi na les étoiles d'Afrique nyonso boza ebele moi otange ya te ba meme ba Holy Fuka ba bébé star ba bella star boza ne belé ba Priscilla Ngoi ba connexion moi ça mwindo wa boya lo ba bima biloko oyo biloko kitoko bakavuigili na ete so ba benga ngoni nao. Ok, merci beaucoup. Biso beto pesi mbote mingi na ya yoyo, to pesi mbote mingi na ya. Moi so atika caméra na défaut. Babi mikolo azana top. Mutako saote. Mikolo pena Congo te etolo simbi. Simbi. Bembeno kamana ngai. Simbi. Simbi pena Congo na maboko. Etola simbi merci émission la mission comme la souka vraiment te remercier la bien tout pour le président fan de paix la personne mot de personnes zali vraiment mot de mingi na bana sur les étoiles d'Afrique merci ndenge bondima ki kotinde la biso papa la biso lonzoka kobinga nga papa te mama la biso lonzoka et si merci vraiment ciao to kutani lundi prochain à partir à 17h vraiment merci.